Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Jeudi est là mon esikanya sobozwami na yebi ke bozali bongo ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kozela magazine e lobela bino ba réalité ya fi ya Kinshasa KNB. C'est ça que ça le tirage au sort sur 21 candidats présidents de la République sur passage Nabango na RTNC pour 15 minutes. Il y a déclaration politique Nabango puis 1h30 liboso ya ba journaliste 12 c'est ça akopona 5 journalistes puis candidat yemoko akopona 3 journalistes. Oh ba ko tourner na ye ba émission boye ba que na tirage wana Emmanuel Ramazani Chadari yenda zali monto liboso Fachi abimi parmi le 16e bateau ba koleka. Ya malamu ekozala ke durée za la respecter pour na ba candidat président de la République Nyon Sopé pour na ba élection et les Kanakimia Kinshasa et l'équipe partout. Jean-Pierre Bemba sali message na Lingala, Moïse Katumbi a sali na Swahili, basengi peuple congolais ba voter Fayulu mais sans machine à voter. Batata ba maman bandeko ya mboka na biso. Lelo to bandi campagne électorale pour na maponami ezali koya pour na mokolo ya tukumi balé na misato na sengi na bino nyoso tu batata ba maman bandeko bozala simana Martin Fayulu azali ndeko na biso opposition mobimba konina na biso koma pona maponami oya mokolo ya tukumi balé na misato na sengi na bino nyoso tu bozala simana ye boyebi que to boy machine à voter ezali machine à tricher na sena lobele bino to boy pe ba liste oya lokuta ba liste oyo électorale oyo senia boti pona kokosa biso tolingi maponami salama na ba bulletin de vote oya papier kasi loko to sengi na bandeko nyoso tu na mboka na biso bozala simana Martin Fayulu yende azali candidat na biso candidat commun ya opposition na toni bino ko tonda lisusu mais nazo senga na bino eloko moko tozala bomoko pona ko bongola lobby régime ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyoso tu ya Congo lisusu merci mingi na toni bino ko tonda ba mama ba baba tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayulu parce que mukini yetu inalabika kabisa. Mukini yetu ifo ende kumbele. Mateso yanapita pendant 20 ans. Ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu mais tunakatala ile machine à tricher, machine ya bongo, ile taiba mavoix, ni mavoix électronique, il faut kuikatala kabisa. Na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu, ile fichier ya bongo. Tunalomba mabulletin a papier mvote pa papier ya kusema ule tunamiletea juu tutengeneze mukini pamoja na ndugu yangu Jean-Pierre Bemba eko hapa shibote tuko kumkongo yenu tuko kumkongo wa population mulituambiaga tuchakule candidat commun tulichakula candidat commun muyu asema kule tuko nenda ni kubintu bizuri mais machine à tricher tunabikatala na ile tunalomba ni ya kusema mkwe kumkongo wa Martin Fayulu juu mukini yetu ende kumbele. Aksanti, Mungu amilinde. Totoni bakino apo ba yebisa biso na tango ya ba élection tokoki koloba ke ba affiche na ba banderole nde esala ki ba voter mutu oui ou non boyo kanenge balobi na micro ya KNB.
Kinshasa na biso, yeah. Oui, toza na direction ya marché Sola. Donc na commune Ngalema. Ba député belé ba donc bazo tia ba effigie na bango et puis ba banderole. Mais yango TP ne lobi que non de revoter parce que biso toza na besoin de revoter en fonction du projet de société na. Parce qu'on ne peut jamais voter la personne par rapport à son effigie ou soit par rapport à de banderoles qu'ils ont placées de part et d'autre. Donc ce n'est pas ça. Ceux qui n'ont voté, il faut que bizali na yendenga abandanga na quartier. Bato oyo balantaka kaka bato. Babika na lingi mutu wana obia mona ye apesa payer le côté mais azo pesa azo que nous voter. Pourquoi? Ngana ko voter mutu pour na banderole te ba voter mutu pour na banderole te et puis voter mutu te pour na track te pour appeler mon logo. Ba voter mutu faut la nini ya okesala. A défendre nini na kati. Vous avez un baïka pour le comment on a bango to mona belé. Ba ya et puis le bilu ba promettre maman le bilu ba kenda. Bon te voter pas na banderole, jamais te voter na banderole. Faut voter mutu o te dit que non. O to tinda ye. Oza mo le bilu ya peuple. Pour lobby peuple ceux qui aïe à moni à PC maloba. Tu dis que comment on autant comme akuna comme des corrompus et comme non pour contre bango tout ma beaucoup. Bango ba tia ba fiche pour ba ye ba bango que non ba postuler. Jamais nga ko voter mutu pa checker fiche. Et un sens temps yo che fiche na landika boté nini na ye na voter. Na monoté na ebioté na ebi caractéristique na oté. Au sali rien à quartier, alinga na ega maman na voix na na peso. Wa fona zara liboma. Fona za liboma ndena sama kama bongo. Donc sans liboma na ko sango te. Kande na zabu. Avato voter no de 1 an, tano ba terrasse na biso. O mon sombule beti. Awa, etonda kama be. Sombule beti ba terrasse no mitie ba courant ko no ba cabine ngo e kata pampamba. Sala kaka ba voter candidat faut azala na ba base faut azala déjà na place o ya komelaka ce candidat a déjà na population autour de lui ou autour d'elle ba base o ya sur la kana bango asia fidéliser bango nanu ba premier électeur mais cela n'empêche pas que asala iso visibilité pour attirer d'autres électeurs oyo baza kutu na ba candidat et baza na choix ils peuvent porter leur choix sur mutu amoni na banderole to na affiche to na basha munene. Villageois de Kintambo Jimmy Mukendi mwana Kitambo nyonso oyo alingi koyeba parcours ya numéro 39 akende na YouTube Kinshasa na biso akokuta autobiographie commentée ya candidat na bango c'est-à-dire parcours na mobimba. J'étais inscrit à l'IFASIC en 1999 après avoir obtenu mon diplôme d'État. J'ai fait 3 ans de radio. Et juste après, j'étais admis comme stagiaire professionnel à la rédaction, à la grandissime rédaction de Tropicana Télévision à l'époque avec M. Jean-Pierre Kibambi, M. Kabia Pindipasi et l'actuel président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Titondobi, qui était aussi membre de notre rédaction. Et c'était une rédaction très forte parce que nous avions à l'époque plus de 8 assistants d'université dans une même rédaction. Et c'était l'intelligence. Ce qu'il y a, c'est que Jimmy Mukendi était passé à la rédaction de Tropicana TV de Numérica à une époque où le journal télévisé était le plus suivi selon les sondages. Ça veut dire que c'était le moment où les responsables mettaient des bouchées doubles pour qu'on produise un journal de qualité. On faisait attention à tout. Les conseils de rédaction à l'heure, 9h, le premier conseil de rédaction, le second à 15h et l'autre un peu plus tard. Ça veut dire qu'on avait la chance d'apprendre, de se familiariser avec le métier. Et Jimmy était là. Et ce n'est pas tout comme atout. Son autre atout, il est tout naturel, ce sont ses prédispositions naturelles. Il n'était pas prétentieux, mais il était
intelligent, l'un des rares parmi ces stagiaires qui nous viennent des écoles de journalisme, que ce soit l'IFASIC et les autres universités. Je cite l'IFASIC parce que l'IFASIC, moi également, je suis de l'IFASIC. Je suis désolé de le dire, je regrette énormément pour nos formateurs, mais la plupart des stagiaires qui nous proviennent de l'IFASIC principalement sont des véritables calamités ambulantes. Je le dis, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et les faits peuvent le corroborer. J'explique. Des stagiaires qui viennent à la rédaction et qui ne savent même pas produire 2 ou 3 lignes d'orthographe sans faute, qui ne savent même pas produire des papiers, des analyses après avoir été sur le terrain. Bon, Jimmy a été de ceux qui se débrouillaient, qui se défendaient au tout début pour montrer qu'ils étaient différents. Et je me rappelle que plus d'une fois, on est allé en reportage avec Jimmy et après avoir rédigé son papier, moi je disais toujours oh, mon Dieu, waouh, hein, c'est qui ce garçon qui est capable d'écrire comme des confrères avec qui on évolue ici depuis 3 ou 4 ans ou même plus. Ça voulait dire qui pouvait aller loin. C'est vrai que quand les stagiaires viennent, on n'a pas suffisamment de temps pour les cerner, mais on sait voir à travers ce qu'ils font, ce qu'ils produisent comme papier, comme reportage, qu'ils peuvent aller un peu plus loin dans le métier, qu'ils ont de l'avenir dans le métier. Et ceux qui échouent dans le métier, elles ont peut-être de l'avenir. La plupart des filles dans l'esthétique, dans le commerce d'habillement, elles vont à Dubaï, elles vont à Chine, etc., etc. Elles se reconvertissent en autre chose. La plupart se reconvertissent. Mais Jimmy Mukemi ne s'est pas reconverti. Après 5 ans de vie professionnelle, je suis rentré à l'IFASIC pour achever ma licence en communication des organisations comme spécialité. Et j'ai poursuivi mes études ou mes formations en France pour parfaire mes spécialités dans la communication digitale et puis plus tard pour être reconnu et certifié en tant que responsable marketing. Ok, merci beaucoup. On vous félicite pour votre travail, qui est assez bien structuré, assez clair. Et effectivement, vous avez bien identifié la valeur ajoutée que vous allez apporter, aussi bien dans l'expertise du marché que dans le professionnalisme au regard de votre expérience, du réseau que vous avez mis en place et tout ça. Et ce qu'on vous recommande, c'est effectivement pour l'approche commerciale, cette idée de travailler un petit peu la connaissance de la cible et de faire une étude un petit peu sur le comportement, les attentes du grand public. Ça peut être une manière d'entrer en matière et d'apporter une valeur ajoutée à vos clients. Voilà. Autrement, donc on a une petite grille d'analyse par rapport au mémoire lui-même et après sur la présentation orale, donc pas de souci, un bon mémoire très clair, très lisible. Une analyse assez détaillée, donc bien, juste peut-être qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'exemples, d'arguments sur ce que font les autres, ce que vous faites, mais j'imagine que vous le connaissez bien. Voilà, autrement, très concret, tourner vers l'action, une bonne capacité de synthèse. Donc voilà, bravo. Et pour la présentation orale, une bonne présentation claire, concise, vous êtes à l'aise. Merci. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire de la politique maintenant. Merci. Voilà, bravo. Ok, merci. Donc pour le coup, oui, pardon. Donc on va vous remettre le diplôme. Waouh. Une copie aussi de ce qu'on vient de vous dire. Ok, merci. Le diplôme. Merci. Bravo. Félicitations. Félicitations. Jimmy Mukemi, je l'ai connu tout d'abord puisque je suis un natif de Kintambo. J'ai grandi à Kintambo, j'ai fait mes armes comme on dit à Kintambo. Et puis le bonheur ou la chance a fait que je puisse le retrouver dans le cadre de ma profession puisque j'ai choisi le métier de la craie comme on dit. Donc nous contribuons à faire reculer les frontières de l'ignorance. Et je l'ai connu comme étudiant. C'est un garçon que je connais très bien. Et je pourrais même mettre, comme on dit, un peu de piment sur
sur la personne, d'autant plus que moi je l'ai vu enfant et je l'ai vu aussi à l'âge de la maturité. Donc il s'est réalisé en tant qu'homme. Donc pour moi c'est une des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, je le dis sans trop lui jeter des fleurs. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, parti de rien, il s'est réalisé, il est devenu quelqu'un qui a eu de la notoriété et de la bonne notoriété. À Kinshasa, nous connaissons des gens qui sont connus, mais ils sont connus pour des choses qui ne comptent pas pour la société. Voilà un jeune homme pour lequel, je le dis, chapeau bas, j'ai beaucoup de respect, qui est en train de venir nous rejoindre, mais en participant à des choses très importantes pour le développement de la société. Na bokoko ya lelo totuni ba papa ba ebisa biso obotisa mwasi mwana ya mwasi pe osundola ye melelo nzamba asali mwana na ya mwasi alinga bala okokende kozwa dot na ye to okosala nini boyoka ndenge bakino balobi na micro ya Tia Maweja. Obali oboti mwana et puis mwana mwasi osundoli ye pe obokoli ete mwana ki koboka mwa quelque part et pas parent mususu asungi mwana na asaisi ye atangisi ye mwana azwi chance lelo abali yo papa moboti na libala mwana na ko bénéficier eloko te ozana pona kopesa conseil pe kopesa honneur ya mwana na yo seulement kocha kimotema mabete pe ozana NT na kati na yo pour bénéficier te pour beaucoup la kiti. Papa na asale loko moko te papa aboko lenda ozo lokumu. Journaliste. Akola tata soki papa oyo mususu papa moboko li azana motema mama waebi muninga ne mobali. Ba mususu mona atiki. Te kolo mwana azwa. O pe bazape na kanza bazali o mona pe bitumba. Lelo so mwana koli obimi ale mwana nga mwana ngo salele loko moko te. Mwana nga mwana nga bakipaka nde bana yeza lokola obwaki yeza susu mwana na yo te mutu oyo akosengage akozwa charge na ye abokoli ye ye wana nde aza kolo mwana ye nde mutu akobeneficie na mbongo wana me soki babali ye yo soki oza wana babengisi yo okekaka mpo mariage na ye me soki babengisi yo te kozala na motema mabe te opeske obokolaki ye te obwakisi ye kobota eza nango problème te ezala pasi te me kobokola mwana po akoma moto donc faut zala. Emmanuel Ochudiema, candidat au numéro 18 ya Gombe, azako assuré na message na ye pour un Gombe meilleur, surtout que Gombe eza siège ya ba institution pe vitrine ya République ezo mérité qualité ya batu lokola. Emmanuel Ochudiema.
Kibinda Nkoya, Doudou Kibinda, Bayembeli notable na bango ya Kintambo, candidat numéro 39 Jimmy Mukendi Chimanga Bolanda. Bozali na posa ya ba décor événementiel Caps agence azali wana pona ko sala bino musala kitoko bozo ba détail na élément Kinshasa biso yeah. Andewa ya Caps agence coiffure toza pe na décoration événementielle wana tozo sala couverture ya ba événement nyonso kobanda na anniversaire baptême collation de grade mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. Voilà, tout ça, on a un équipement professionnel. Vraiment, ceux qui ont contacté, il y a un service, il y a coiffure, il y a décoration, beaucoup de la décité. En dehors, il y a des services, tout ça, il y a une formation, tout ça, formé des décorateurs événementiels. Voilà, vie, réalité, tout ça, pour les canons, tout ça, on a plus, il y a créateur d'emploi et non demandeur. Donc tu bengi batunyo so oyo au silisa classe aux ala musalate inutile au vandanda. Yaka na Caps agence avec un mois seulement ya formation au commis entrepreneur au co monter entreprise na yo. Nouvelle promotion, il y a décoration événementielle, inscription et au salama déjà. Contactez son numéro to PCO le 7 janvier. Tobandi bongo nouvelle session il y a décoration événementielle. Un mois seulement au commis directeur entreprise. Vous en a marché, vous en a mariage, ça la réservation parce que tous les couvrir aux événements, nous image yangwana bozo komonango na écran na biso. Ce que nous avons biso numéro na biso ya téléphone est à plus 243 082 39 79 447. To bengi bino boya na adresse moko eza na entrée cité Maman Mobutu. Juste en entrée, 3e parcelle, avenue Barout numéro 5, Oye, Tokoyambayo, du lundi au dimanche. Dimanche, après-midi,
mais de lundi à samedi to fongolaka à partir à 8h juste et to kangaka à partir à 22h juste. Lycée moko ezobamaka na Kinshasa zanga mbongo mezala na batu to tunaki bakino bayebisa biso soki elakisaka nini boyoka ndenge balobi. Bato baloba bongo bazalaka un peu moins erreur par rapport à quoi balobi zanga mbongo za na bato so zangi mbongo bato baza proche na baluka pe ba bénéficier na bozi oyo za nango tango boza na mbongo te oza na bato alors oza mbongo te oza na bato batango bakolingo ka bongo bakolingo bongo te na omweki nasanga mbongo kinasala na bato parce que ceux qui l'ont abeli mbongo na ngame na sana na soki moto te na ke hôpital te na kozala mpe na makoki ya kokoma na hôpital te yango pona ngai kozanga mbongo na kozala na bato omweki nazala na bato kinasanga mbongo pona compréhension na ngatang babi zanga mbongo mezala na bato. Ah bon, kozana mbongo ekoki eza biloko mususu o mbongo ekoki ko permettre esunga yo mais tant que mutu azali ekoki ko sa eloko mambo esenga mbongo te esenga mutu azala eza vraiment utile batu be bana koza pene na yo pona kosunga so pe totali un passage biblique babi na biso mieux vaut marcher deux personnes que une seule personne parce que soki o akwei moko na koyeba na otombola okoki no kozana mbongo na poche mais soki okwei mbongo ebota makolo te esani meme na hôpital. Na bongo esala ya lelo locateur bailleur na yo azali candidat na ba élection oyo est-ce que ezali obligatoire au voter boyoka ndenge balobi na micro ya Diema Weja. Nazo obligé ya voter te parce que ngana na lipango na ye afuta mbongo na eteke pona mamu na ye ya kifo sonné poto na ebele pea bosa ya propaganda na ne en quartier biso na on salité député ba musika te mais to linga voter mo de point ko voter eza choix ya mutu ya teke te encore te ya na vana na lipango na obligé à voter te eza bon te obligé à voter te ko voter eza choix na mutu ti le voter donc là baya na a tie candidature au voter te voter eza choix no moko ce qui au voter par exemple baya na yo est-ce que biso ta 6 mois futa mbongo ndako te so linga on est comme intérêt à une famille na bana ce que ninga poto ke ba propagande boy ça un mois il ça baya no ki tiko so un mois to futa ndako te olinga te alinga zo ni ba mbongo na ye pona asala ngo propagande na ye so biso baya na zuka ko kite ta ba décembre ngo ba para ba futa bango te ba ta bana classe ko lata biso mo ba parents et ça la moins bien te il ça baya que tiko so un mois oyo to futa mo nganda uti tanga na sa propagande na ko voter za choix no moko ne te tinda OK voter lupango ngana locataire na ye sera posé candidat ezaka obligatoire te na ko voter soka sala ka malamu soka za luzitu na voter na ngai mais soka luzitu te moi na voter zata na votaka mutu asala action ata azana na parlement te ata la mutu na parlement te tozane kaka boloko ngana yo mais asala malamu koleka mutu azana kati ya parlement mais fona landa mutu azana na libanda ya parlement quoi te vote ezana no likambo ya conscience pe likambo ya otala intérêt général ya peuple papa lopango na ngai ndeko na ngai nani akoza candidat député mais on voter bongo te donc otala ba bien fait na ye soki ezali na tina to voter utile to voter pour la progression ya mboka to voter pour la vie sociale ya mboka ba nakoki ko voter te alors premièrement pour na maman lopango to papa lopango te na monoko na biso balobi naza muluba quand même wa sela mamu kitatu to en vrai dire o ko bala maman yende papa pour nanga nazo pesa chance na tout le monde bana mboka bazana souci ya baninga
mais au hasard peut-être en dehors il y a moyibi to ayika po azola ye na famille na ye wana vraiment nzambe nde achiche pour na ye. Merci na attention pe fidélité bozo le mbate ko pesa na magazine na bino ya lelo ekomi na suka. Bo continuer toujours ko s'abonner massivement na compte Kinshasa na biso ka na YouTube pe boye ba ke Kinshasa l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso la mama kinwa bafuna